Akomi pembeni ya kufa. Il se trouve pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Miracle nde domaine na yo. Utato sosola kobanga esila ye. Kobotisa bikomba domaine na yo Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et le Dieu de notre Père, le prophète messager Emmanuel Dodi vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans notre 4e journée de la prière de la moisson. Bien-aimés, ali moment moko agréable, moment moko oyo bato bazozo lobiko, moment moko oyo tokomona bikama. Alors avant to banda, bon spot oyo bon zunga bino after this video. Thank you. Seigneur, je te prie. 50 jours de prière, de miracles et de guérisons. 50 jours de jeûne et prière, de délivrance et de bénédiction. Yango yeye. Mwana ya Kinshasa la belle, pays à Brazzaville, bande ya Nzambe nyoso, Église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis, avec le prophète messager de Dieu, Emmanuel Dodi na Pointe. Bazali qu'on célébrer 50 jours de jeûne et de prières, de délivrance et de bénédiction. Oh, yezali na thème. Fête de la moisson. Tiré na Lévitique 23, verset 15 p 16, pe na Matthieu 13, 24 à 30. Kobanda le 28 mai Oyo, Kino le 16 juillet 2025, du lundi au samedi, de 16h30 à 19h30. Pe mokolo ya dimanche, de 8h30 à 11h30, awa na 817, avenue de la Révolution, na quartier résidentiel na 6e rue Lumete. Bana na Nzambe, boya komosone, oyo nyoso ya bino elonama, avec l'homme de Dieu, Nganga ya Nzambe, le prophète Emmanuel Dodi, le messager. 50 jours de jeûne et de prière oyo, et kozala clôturer le 16 juillet, biso nyoso tokutana na Aqua Splash, kokumisa Nzambe, ndenge ya kokangola, akobikisa, akopambola bana na ye, ekozala nde somo. Yo moto zali na maladie ya compliqué, mosala na yo ekangama, balie ya famille ekanga yo, o avansaka te, o balaka te, o botaka te, chrétien na pe chrétien, mwana na Nzambe ya Kinshasa pe ya Brazzaville, nganga ya Nzambe Emmanuel Dodi le prophète, yazali kobengisa yo kobuka na te o, yaka komwasone. Welcome back to Bomoni Sport wana eza vraiment moment moko solennel ya koya
Alors avant tout banda parce que la ligne to bonde la penda de l'eau parce que ils a journée à prière, ils a 50 jours il y a fête karaté mais 50 jours il y a jeûne et prière. Voilà pourquoi ce soir et cause l'eau et cause la journée na yo. Cause la journée na autre bonde l'ensemble Dieu fera quelque chose dans ta vie. Alors avant tout banda na chamanzi au moboye. Na sepela ina otana okata batinde ngabe babi qualité za bienté. Mais na lobi ba chango kaka. Okay, I'll see you after this video. Thank you. Tozongela sikoyo makambo oyo elekani entre biso na ndeko Joseph Kabila. Nana koyeb Sabino boy, j'assume ce que je dis devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, a tali quelle est la formation politique sérieuse oyo et bundi bitumba oyo sans koya na butu ko zombongo epananga. A tali a lobby que c'est l'idée de peste. Welcome back, welcome to Nase qui parce que body oyo la 5 kilo mususu mais ba qualité za bien te oyo émission la ngana sala après émission oyo mais ba tiango tika na lobela ngokaka les messieurs là au bomoni wana Kabuya alobi bien alobi Kabila est sérieux siko yi alobi apprendre ba communauté internationale à témoin pour témoigner que le président aurait été sérieux. Donc il est sérieux. Babilo mususu moni na tozana mamba prière awa siko côté na lobara mwa ndambo ata botikala kata mwa 5 minutes na lobana siko promesa siko nini yo lobaki na batu ke aza sérieux au prendre ba témoin na communauté internationale mindele bazo baté ba yebi comme tu avais dit qu'il est sérieux donc il est sérieux il restera toujours sérieux. Voilà pourquoi na ndenge ya sérieux na ye azo consulter batouti na goma kuna akoti aza à l'aise avant na epé na ba rebelle wana ba osala ba consultation azo consulter n'importe quelle personne pour la situation ya mboka ne to kosala po mboka ebonga yo lobaki aza sérieux donc tant azo sala ngo c'est son travail de le faire étant que président honoraire et sikoyo likamni na loba bokomona ba migoloko ya ba Moïse Katumbi ba Martin Fayulu bango nyonso wana ba terro bomona ka bachaka bino bambuyaka wana ba okili na Goma ba kino kutana na président Kabila po bayoka ndeni bazo sala pona avenir ya mboka. Alors peuple congolais bo fungola miso na lingi na lobasu likambo yo sala nga passe parce que dans la big na programme après nino mais loka ba cheka mo image na loba likambo ya Costa Mutamba mais yo sala ezo kamusangai. Quel empressement au bozo sala pour na bo kende kaka bo élever humilité ya Costa Mutamba bo sambisa ye soki soka yibi soki nini na mona mitema mabeme ya ba congolais na moni yango penza ke non ba congolais ba mitema mabe Costa Mutamba bo munoyo ye mutu lelo po fashi na 2028 a okende na ye il faut kende kaka a okende mais la minute na Congo vous n'avez pas mutuyo aza capable ya ko tenir mboka si ce n'est notre père le prophète Emmanuel Dodi oyo akoyiko ya po ya ko sisa Kagame na minute na bani na bino politique et ça jeune Costa Mutamba wana pourquoi na bibongo parce que lui il a osé ya ko kende na kombo ya président honoré Joseph Kabila na kuna pona na ku po ba longola immunité na ina ngwa salango batutu babanga kame les jeunes là moi na muke a osé a commis pour balongola imiter ya Joseph Kabila na bike longa yo simba lango teme a osé donc en d'autres termes a BBC relation na ye na président Kabila oyo aza puissant na bandela po boyeba lepsi boyeba te na zoyebi sabino Kabila aza puissant nani muto nani comme nani oyo o alobi wana président ya UDPS wala alobi ke Kabila est sérieux. Moi j'ajoute Kabila est puissant. Yango mo ina puissance na ye. Azo consulter. Ça c'est le travail du président de la République. Il est en train de le faire. Nakati na mboka ya Congo. Personne n'a ko koloba mutumo ta hotel mais là je vous dis il est puissant. Alors je vous dis
ndenge ezala na ba o ba Martin Fayulu ba Moïse Katumbi mutakoza la présence zate ya Congo ce qui présent Félix oyo lelo to chaki motema ke ye akoki nete to le ba clair parce que Congo ko bongsango ezantsaka te akoki te tanga akoki te sikoyo jeno akoki kokoka bino sikoyo bolingi bo bebisa réputation na ye bo lembisa ye bo kimisa ye empressement wana pour les lois to so to bizango so Félix akenaye pour makamba dauphin to tika makamba dauphin na Congo wana makamba dauphin to boyi ezala sute mutu ngaka zaka o akocha mwa poiste mutamba oyo azana vision pene ya balubumbiste vision ya musée ya ne pas trahir le Congo si qu'on a le banadi kabolo ba mbongo OK ça va mbongo wana eza compagnie oh bolobi que compagnie eza na perspective de ba compagnie no se kola na ba contrat ce premier contrat na bango eza problème te mbongo wana ekoti na banque ba dépasser mbongo te mbongo eza na traitement pour basala misalo il fallait basala batonga ba prison wana sikoyo eloko nini ya kimuyibe zakuna eloko nini na détournement za wana na boyi jeune garçon ya batu bokende botia na prison tanga akoma na prison alesima boya susu boya ko bimisa yesu après quelques années ote aza innocent ne bosala ki epa ya kamere bo kangaye na makam na bino 100 jours bo bimisa ye innocent mais akota prison ni tete Amida kamere pa ko kufa na bolokoti mais Amida en tout cas aza mwasi malamu elle partait na prison na la ba source d'information chaque jour de lundi à dimanche a comment elle peut le corps prisonnière a ocha mobile na à l'aise est-ce que moi si ya mutamba koza la courage na so mutamba bukangia ke na chaque jour na prison est-ce akoka Amida maintenant qui est na prison makala chaque jour de lundi à dimanche balongole batie na nganda chaque jour akoma ne pe kola la nganda balongole na nganda ke na ye na akoma ne na nzele bakoma fanya ba na nzele kuna calme jusqu'à ce que bo trouver innocent mais ce que mutamba abimisi mbongo te alié mbongo te et d'ailleurs je vais vous signaler kasi mutamba ndenga zawana mbongo wana ndenge yaki euti ya bakambu euti ba futi biso pona makambo bato yo bakufa na bakisangani kuna donc azonga boye mukonza yebate bino bozo raisonner ndenge ni mututu aza okura mukonza yebi parce que makamutu le kana Kinshasa bana wana bazo bimaka bazo zwaka babe mutu azozwa ne ba masolo un pays oyo ozomona tricherie ezali plein de tricherie un pays rempli de volets siko bomoni nde muyibi nde mutamba mais simbate boko kanga soki bokangi mutamba na liste ya bato yo baza na kati bayibaki makambo wana na kotanga ngo bi awa on fera les émissions pour obima na ye ezala ngo na tina te boyokisa masoni mutu na bino Nicolas Kase da Salobia mbongo soko ye bokabola ngo eyeba na bandakala bokaboli vous allez réfléchir un peu et ça la mawapi politika mutamba tranquille alors na sabino vidéo wana o ya ngani ya chacha avant moi so bon o boze annoncer l'émission after this émission bongo na zonga la bino after this video thank you. Lorsqu'il visite son peuple, il lui laisse l'abondance. Il nous a visités en ces moments par son envoyé. Emmanuel est venu à la moisson, la Pentecôte. À Kosonga, Bongote, à Sangakosa, la vie comme moi. Oui, l'Éternel nous a visités et il nous comble d'abondance. Il visite son peuple, il lui laisse l'abondance. Il nous a visités en ces moments par son envoyé. Emmanuel est venu à la moisson, la Pentecôte. À Kosonga, Bongote, à Sangakosa, la vie comme moi. Lorsqu'il visite son peuple, il lui laisse l'abondance. Il nous a visités en ces moments par son envoyé. Emmanuel est venu à la moisson, la Pentecôte. À Kosonga, Bongote, à Sangakosa, la vie comme moi. À Kosonga, Bongote, à Sangakosa, la vie. Retour na plateau ya Welcome TV bien aimé bolandi nzembo wana ndenge na lobaike avato prier na linga nzembo wana botala yango to yoka yango malgré babai qualité za bien te na zongi na manteau na ya casquette ya pasteur Bienvenu Messalin. Alors j'aimerais pousser quelqu'un o azala ba problème bongo songo le jo déranger vinaye
Nazotiela bino photo à notre père le prophète Emmanuel Dodi. Nalingi bosambela nanga elongo. Nous sommes dans notre 4e jour de la prière de la moisson. Il y a fête, il y a moisson. Chaque jour a un esprit. Nazobon de la lelo. Esprit à 4e jour est délivré libota na yo. Léo nazobon de la. Et que l'esprit, oh, il y a 4e jour, et bako kangola yo sikozali. Je suis venu te dire ce soir, cet après-midi, à regarder ton problème, à regarder ta maladie, à regarder ta calamité, à regarder ton malheur. Crie à Dieu. Yobelaga nzambe wana. Il va changer ta situation. Belanzambe ya mosakoli. Il changera ta vie. Mais Jésus dans la barque, il dormait. Jésus à la lit. Alors pendant que les gens, bamoni tempête Yesu à la lit. Baye bazola musa Yesu babi Yesu la muka tempête rodinda. Mais Jésus savait. Il savait tout ce qui s'est passé. Ayebaki parce qu'il est Dieu. Il connaît tout. Bien aimé dans ta situation ozoleka. Na prison batia yo. Nzamba yebi akobimisa o lelo kaka sokozola na prière oyo. Babondeli Yesu babi Yesu la muka tozo dinda. Jésus a la muki, le Seigneur a la muki. Il a calmé la tempête. La tempête a été calmée. Bien-aimé, l'après-midi, na lelo, na yé ko calme tempête si ose déranger vinayo. Na yé ko calme tempête si ose déranger bon moinayo. Na prison batia yo, na zolongolo la prison l'après-midi na lelo. Na zolongolo la prison o batia yo. Bien-aimé, bamba ko bondo na ngai elongo. Lo banzambe kangola ngai na prison ya maladie. Kangola ngai na prison ya boungu. Kangola ngai na prison oyo ya satanique. Kangola ngai na prison ya malade. Kangola ngai na prison ya lokuta. Nzambe longola ngai na prison. Tobandi ko bondela. Na kombo na nkolo Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, prie avec moi. Tombola mungongo esikozali. Loba nzambe kangola ngai na prison ya maladie. Loba nzambe kangola ngai na prison ya bondumba. Loba nzambe longola ngai na prison ozo déranger bomo ilanga. Tombola mungongo esikozali. Nous sommes dans la fête de prière de la moisson. Journée à 4e jour. L'esprit, il y a 4e jour, il va délivrer ta vie. L'esprit de la 4e jour, il va t'enlever na prison ya bondumbo batiayo. Na prison ya malheur batiayo. Na prison satanique batiayo. J'ai pris le Dieu de mon père. Aebako kangola yo. Le Dieu de mon père. Aebako longola na prison wana. Le Dieu de mon père. Aebako longola na bohumbu wana. Le Dieu de mon père. Aebako longola na stérilité wana. Oh Nkolo, je suis en train de prier au nom puissant de Jésus le Seigneur. Oh que ba géant. Baebako kite bomo inangai. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Nous sommes dans le 4e jour de la moisson. Nzambe na lingete na eba ko moissonner. Et que Nzambe obimi salibota na ngai na prison. Obimi salibota na ngai na prison ya bohumbu. Obimi salibota na ngai na bohumbu bazalang. Obimi salibota na ngai na prison ya maladie. Obimi salibota na ngai na onyosi ya blocage. Oh, il y a freinage dans ma vie. Père, je suis en train de prier. Oh, bakobimi sabango. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Kolona zobondela. Nanguya molimo na yo. Nanguya prière à 4e jour. Le jour, Seigneur de Tout-Puissant, nous sommes, Seigneur, dans notre 4e jour. Le jour du sabbat. Père, na prière au ya moisson. Na zobondela. Et qu'on ça la grande chose dans la vie de ton peuple. Et que ton peuple puisse recevoir ces dons qu'ils ont besoin. Dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Nzambe na zobondela. Et que Seigneur, le Dieu de notre Père, a agi dans la vie de ton peuple. Voilà pourquoi cet après-midi, je suis en train de t'invoquer, le Dieu créateur. Oh Père, touche ton peuple. Nzambe kangola libota na yo. Oh bazala prison ya bohumbu.
Oh, baza na prison ya blocage. Oh, esprit à torture et zo déranger bango. Ba ko croître te. Cet après-midi, nazo buka yango. Na kombo na nkolo Yesu. Nazo buka yango. Au nom puissant de Jésus le Seigneur. Nzambe, na tombo loboko langa à droite. In the name of Jesus Christ. Nazo bebisa. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma sœur. Nazo bebisa yango. Na kombo na nkolo Yesu. Tout esprit diabolique. Ozo frene binayo. Tout esprit diabolique. Ozo frene quoi avancer. Voilà pourquoi cet après-midi, je me tiens devant tout le monde. Je me tiens devant les hommes. Père, agis Seigneur dans ma vie. Agis Seigneur de Tout-Puissant. À cause de ton nom Seigneur. Je suis en train de t'invoquer cet après-midi. Étant ta main puissante. Yo muto za la problème ko songoli. Je suis en train de t'inviter. Yako kota listo sambo elongo na ngai. Nazo bondela yo. Nzambe na nguya. Aujourd'hui est un jour na yo. Nous sommes dans la fête de la moisson. Nous sommes dans la fête de la moisson. Où nous sommes en train de jeûner et prier pendant 50 jours. Nous sommes en train dans notre 4e jour. Et que Seigneur, 4e jour, il y a l'élo. Et bako salabi kamwa. Nabomo ya moko la moko. Dispose de ton cœur. Toi qui me suis, dispose de ton cœur. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Voilà pourquoi, bandako croit à notre Dieu. Bandako croit à ton Créateur. Bandako croit et que tu seras sauvé. Toi et ta famille, dans notre prière de 50 jours. Joignez-nous ensemble. Zana biso elongo. Et que Nzambo akela likolase. Nzambo akela yo. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera pas jamais. Akoti kayote. Akolingate yo kisamasoni. Voilà pourquoi je suis venu t'encourager. De prendre courage. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Kozonga sibate. Marche la tête haute. Parce que tu as Dieu en toi. Il est le Dieu puissant. Le souverain créateur, c'est lui. Voilà pourquoi, cet après-midi, nazo bonde la yo, omi monisama, nzambe mi monisama, na bomo ya libota la yo, na kombo na kolo Yesu, na kombo na kolo Yesu. Voilà pourquoi je suis venu devant ton peuple ce soir. Nzambe na bondeli, nzambe na kubisio, na netolio, na kombo na kolo Yesu. Bien-aimé, tokomi na suka, nzambe aiba ko pambola yo. Nzambe akangola yo yango na bondeli yo na après-midi na lelo yo zalaka consacré kota na YouTube ya Mosakoli ya prophète Emmanuel Dodi landa ba enseignement ba prière ezali. Nous sommes dans la prière, dans la préparation. Ceux qui posent 8 ans ba numéro za ko benga et tokoyeba ko indiquer ndeno ko sala pour recevoir tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus le Seigneur, que le Dieu de notre Père vous bénisse. Au nom de Jésus, amen.